biso to telemi awa balobi yo otelemi wapi ya wana zo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bo mona ba gag ba émission éducative boni bo mona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso to telemi ba kona biso les psychologues. S'abonnez alors massivement. Ici, abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Salut Beauté, bonjour à tous les fidèles abonnés de Anti-Stress Télévision. Beauté, bonjour. Nous avons plaisir en vous abonnant, en likant, en partageant nos émissions. Nous vous disons merci beaucoup en retour. Alors aujourd'hui, nous sommes à la morgue de l'hôpital des Cinquantenaires. Nous sommes venus récupérer les corps de Ya Apo Ipan. Pour d'abord, Apo Ipan, c'est un journaliste, un professeur à l'IPN et attaché de presse de l'ICHEF. Alors, Apo Ipan nous a quittés depuis le 7 février et aujourd'hui c'est le jour de son enterrement. Donc, tout ça, on a mort de Cinquantenaire, de récupérer Cornaé à faire ici pour Tenango, na morgue, na cimetière, excusez-moi, na cimetière, il y a nécropole entre ciel et terre. Alors, c'est pas si on a Apo Ipan. On a choisi, la mort elle est naturelle. Dieu seul est le maître des temps et des circonstances et il a permis que Apo puisse partir. Nous autres, petits Kali, nous autres continuer dans Moussala, Oya, Bisso, tout ça, on peut mal, tout ça, et que vous allez bien ma casse. En attendant, je vous laisse suivre les images. Pona koyamba nzoto ya Nkondo ndeko na biso Apo Ipan oyo nzambe asepelaki kobenga uto mokolo ya sambo ya sanza ye tozali na yango ndenge tozalaki koloba ndeko Apo Ipan na bomoi na ye azalaki soda ya mpiko, soda ya molende, soda ya bompikiliki na ba manifestation ya lolenge ya boye ndeko Apo Ipan azalaki kozanga te talatina mokona lelo tozali kopambola nzambe pamba te ndeko Apo Ipan il a fini sa course. Dieu vient n'est-ce pas d'accomplir sa volonté. Otaki na mabele tokozonga na mabele tika ete liwa ya ndeko Apo Ipan ezala interpellation ezala leçon mpona biso baye tozali na bomoi. Apo Ipan akufi atiki thèse na ye oyo azalaki kokoma tika ete nzambe apesa kimia nzambe kolo pema apesa kimia na libota.
tokotika nzoto ndeko na biso apoipa mosala nzambe diedole maninga amebi biso na kisa Éternel des armées, Dieu tout-puissant, topamboli monene totondi yo nde moto pesa moto pema poye apema na etumba ya liwa moto alonga yo te yango talisi biso lelo na liwa ya ndeko na biso apo oyebisi biso toloba na bato banso ete esengo na moto azali kokufa kati na Yesu Masiya na ntango avandi awa ya koyoka biso te yo ozomona ye mpe misala ebili ye esika oyo matanga oyo ezala matanga kokabola bato te mpo ye ayebaki yo matanga oyo ezala esika ya kosangisa bato mpe akinya na manso makoleka ezala na ntango bakoto kosilisa awa na bato akokende na nzela ya cimetière yozala mobateli mpe moyangeli précédé départ na arrivé à Batoubanso sans accident ni incident au nom de Jésus amen. Ya solo tovandi tozwe sika na biso tovandi ndenge tozalaki koloba tosangani mokolo na lelo na o esika mpona korendre ba hommage ya suka na moko ya soda ya mpiko soda molende mpikiliki ndeko na biso apoipan oyo toyebaki na bomoi na ye asali mosala monene oyo etikali tokoki koloba mokolo na lelo ndenge toyekola na kelasi kopresente na libota ndeko apoipan bacondoléance baformule oyo ya courtoisie ya élégance kasi ezali na makoki te ezali na mpifo te ya kolongola pasi oyo ezomi na mitema ya libota na ye ya bandeko na ye ya IGF oyo basali mosala monene uto mokolo ndeko apoipan atikaki biso na bandeko ya RTNC na bandeko ya IPN mpe bipai na bipai oyo ndeko apoipan ayebaki bongo koleka soki ezali na eloko oyo ezali na nguya oyo ezali na makoki ya kopesa kimia ya kokonsole ya kobondo mitema mya biso ezali obe liloba na nzambe loba amen liloba na nzambe nde ezali na nguya nyonso liloba wana soki ekoti kati na yo evandi ezo esika atako motema na yo ezokaki atako motema na yo ekomaki egugu kimia na nkolo ekokota kati na yo na boye tobengi moto na nzambe mosakoli Samuel oyo azali bongo moko basali na nzambe pai wapi ndeko apoipa mpona koyamba nzoto ya nkondo ndeko na biso apoipan oyo nzambe asepelaki kobenga uto mokolo ya sambo ya sanza ye tozali na yango ndenge tozalaki koloba ndeko apoipan na bomoi na ye azalaki soda ya mpiko soda ya molende soda ya bompikiliki na bamanifestation ya lolenge ya boye ndeko apoipan azalaki kozanga te tala ntina mokolo na lelo tozali kopambola nzambe pamba te ndeko apoipan il a fini sa course. Dieu vient, n'est-ce pas, d'accomplir sa volonté. Totaki na mabele, tokozonga na mabele. Tika ete liwa ya ndeko apoipan ezala interpellation ezala leçon mpona biso baye tozali na bomoi. Apoipan akufi atiki tese na ye oyo azalaki kokoma tika ete nzambe apesa kimia nzambe kolo pema apesa kimia na libota
totelemi awa balobi yo otelemi wapi yango nazosenga bino s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona ba gag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso totelemi biso bakona biso lesiko s'abonner alors massivement ici ka bakomi abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika.